Bonjour. Zangaï Gola Ferré, président Nabino. Je pense Moussala Tossali, nous remercié d'abord Bino, la coopération Nabino, na news Tossali, les musiciens. Je pense que Oto Lagi Césali, Marambo Zali Anzambe. Il faut tous on sa Moussala, Ndenge Zala Kala. Musiciens, changer langage na yo. Nabani na marque house. Respect na ba kolo, respect na ba nyonso oyoyo parce que Oto Sali tozana biso na tina te ya kotumbola moto. Donc il faut to changer langage na biso. Mokolo aza mokolo, musicien aza musicien. Totika polémique s'il vous plaît na sengi bino ata koleka na bino. Très bien. Batuni mutu bobi merci. Très bien. Mutu boye. To sala yango parce que il faut to changer idéologie na ndenge na biso ya kosala musala. Très bien. Respect. Attends l'émission à Facebook ou à Internet. So mon les anatina te kolekati. En tout cas vraiment na sengi polémique. Oh ozoki mbongo mutu émission surtout à Facebook. Botika. To leka to sala musala to pesa message na biso to na tourner na biso ya osala. Message na sengi bino yango wana. Soki na moni musicien moko bazoki na Internet. Alobaki bo tumbolaki musicien boye. En tout cas ngana yeto kabwani. Très bien. Merci. Bandeko ba bolingo mbote nzambe amona papa molanga bino bienvenue na MDGLT mafuta sika bandeko na mona ki voice en passant sur TikTok et etika ki ngai ya on alobaki na osela ngo moi émission moke j'ai aimé hein vraiment j'ai beaucoup aimé c'est très rare surtout na génération ya lelo bandeko bino boyebi congolais artiste baza bato ba viva mingi ka dans les polémiques baza kaka na ba polémique mafinga et ba manquement ba mais faire abeti concert na ye il faut te ba osa la part des choses ngana yebisa bino ya malamu to kolobela ya mabepe to kolobela yesu azaki nzamba reconnaîtra ki nature ya malamu ya nyoka or nyoka eza image ya satana. Abino ba chrétien soyez prudents comme la colbe comme le serpent. Bandeko ndeko apesi conseil na ba musicien na ye babima na polémique babima na ba insulte babima na ba provocation au leki émission répondre sagement mais au fait aza exemplaire hein na uti ko mona émission na ye moko e pa sango kaka moko toyebi Israël mutungo bino boyebi sango amuta polémique bino boyebi sango alinga ko chrétien sango atuni fere soki qualité nini ya malamu o amona pas fali pour vous pouvez imaginer na ndenga mabete. Croyez-vous que cette question était posée à Fali ou encore à d'autres musiciens? Banoboli msana na ndenga mabete naza gaulois teo soki gauloise bon tout ça en général. Croyez-vous que si cette question était posée na ba musicien ou abiso to yebi surtout ba wa minene wana balingaki ebele balinga ba répondre positivement mais alobi non na appréciaka côté na ye ya bossement c'est un bosseur bato nyonso bakamwe na ba commentaire balobi wow et ça on va continuer ko insister hein ye mto poser question bazotune susu fali o wapi faire abisi oh mais o ka ozo lobelati oh comment nan abi mais kasi ipupa abi ah bon otangi kombo en fait c'est vraiment un monsieur personnellement je le trouve humble hein? Ouais je le trouve simple mais c'est il faut aller je le trouve vraiment généreux et puis il n'est pas trop na ba mambo to yebi ba monsieur bazango bref na sepel na conseil à PC et là on nga na posena ya koloba bande konanga croyez-moi soki ba artiste na biso ba musicien ezala ba o bazaza na ba domaine ya art misusu en tout cas babimi na monde ya polémique bondimela ngai on aura moins de problèmes et ça là que basala mambo belé ensemble ya malamu
mutu lokola Fere na Faliso basali featuring lelo parce que ça domaine na bango ya musana bango muna mutu na musana muna musana bango ya musana bango sko toyebi na musana na bango basala ba featuring esalema mais actuellement bakosala yango te parce que ba tension ezalaka toyebi mingi tension eza na ngambo ya nani entre parenthèses mais ce qui est vrai bakopéraka te mais si aujourd'hui c'est des frères pour na génération ya lelo to pe actuellement na minute oyo bato bakangi génération eza bango mibale wana bandeko bota mongo Fere azalaka nango botala Fali ndenge ayemba so basali featuring et otikala parmi badio ya siècle oyo kolobamaka de génération en génération mais pourquoi ekosalema te to mpe moyen basala yango eza te ezaka likambo ya polémique ekotisa rando emema rankine et consort so bakongole nyonso tosimbani loboko na loboko na domaine nyonso parce que mutu na mutu wana domaine na ye nga na kwena nga na makambo na ngai ye na kwena na makambo na ye osalela nzambe na bonzambe na ye ope kuna mutu na mutu rendre compte mais soki ensemble mpona lokumu ya Congo tozwi ba divergence wana totiango mipanzi ba mafinga barando baranki nyonso toyebi wana les amis croyez-moi toko avancer et au même 1+. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, conseil à malamu, so ba leader nyonso ba kosala boye, et ozala bien, et ko diminuer ba problème. Kofi apesi même message pas ouais, fallait apesi même message pas ouais, songolo apesi ainsi de suite, et que ba yoki batosi ba yoka ba kotosa parce que mo continue bangoti. En tout cas, on aura moins de problèmes. Personnellement, c'est pelé nango. Et on a le baki, en tout cas, on sait là au moins émission. Pena olo bala bandeko nyonso ba olanda biso, les amis. La vie est courte. Ah oui, hein? La vie est courte. Et yo mutu barando, mutu bombas, aokena nga wapi, na okene wapi, na osala nini. Yeba ke mutu alonga liweza ka Yesu. Na mapekano wana, na munoko no wana, na onyonso yo oza wana, pona mwa salaire ozwaka, na kolataka, na mwa whisky omelaka. Mokozole otala likolo. En tout cas, ndimela ngai makasi nyonso na balolendo wana esekwiso te ezongiso na bomoi te epeso pe vie éternelle te emomo mpe na bisika ya repos te au contraire oke bisika ya bato ya orgueil ya bato bamafinga ya bato barando na ya bato ya makambo mabe wana donc esika place mpasi eza na milelo na moto eza ka conseil. Donc les amis, la vie est courte. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, un temps aussi pour mourir. Tu vivre dans mokili na sa na musili na sena moyo na mokili ya bato. Tozolia tozomela mais to bossa na te qu'un jour to kufaka pe to rendre compte. Ya nyonso. Ya mokena zaki nango sorry. Ya mokena zaki nango kwenge chose. Ya mokena zaki nango bandeko pour na partager longo na biso yango wana bandeko na ngai. So ezaki mbano ya liboso ya kovisite biso MDG TV Mafuta ya Sika, on est plus basé na conseil. Nzamba mona papa mbolela ngayo tikela biso mo libone et osala bien mingi et moi like moi commentaire. Bah bonne chose à vous. Quant à moi na moni bino mbala sima, que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Merci beaucoup, je vous aime. Kobote lenge tabano yo. Oboto memingambo. Obota to memingambo abota kate. Oboto memingambo.